Kilongo TV. Pasteur Jean-Paul Delafoy. Tout à qui Kilongo TV. Dans le mois de juillet, tout à qui na Milulu, na terrain. Or, ezalaki Kilongo TV. Mois de juillet, ba isenga na okufa. Na inga na kufa na mois de juillet. Kilongo TV. Le 30 mars, ba pesi un message. Kilongo TV. Babi okufa na mois de juillet, baza ko réclamer yo na diabolo. Kilongo TV. Le 30 mars, ne ba pesa un message que il fallait na kufa na mois de juillet. Ngai na sepelaki na kufila na terrain. Kilongo TV. Na boya ki pe websa pasteur ngabite so na ebisie a komilengele. Yango bomoni na milulu wana na zarobi na makasi. Tina zarobi na wana zaka pona koila wana na kufila wana. Kilongo TV. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Botuna président m'tapé singa liste. Tosole que sa papa Massassi. Oh. Si vous yako yembate. Oh. Papa Massassi obandako yembela. Wana zo pusa na tozo betela Yesu asia Nazareth maboko. Alléluia. 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 Les lois alliés Sengo, Tokoti 2024. Bakana izalate. Eza muso asimi micro obandi goya kuchamba la moko tike posilate na benga yo. Oh. Bakana izalate namoni mwana yembi ba parent ba yeba ba mususu be nene ba parent te mebino de ba parent. Osunga rapide on a ticket à Tongo et il y a un pasteur. Vraiment, n'a pas ça. Merci à l'Ibosona, pasteur Jean-Paul Delafoy. Tout ça qui dans le mois de juillet, tout ça qui na Milulu, na terrain. Or, ezala qui mois de juillet, ba isenga na okufa. Na inga na kufa na mois de juillet. Le 30 mars, ba pesi un message. Babi okufa na mois de juillet, baza ko réclamer yo na diabolo. Le 30 mars, ne ba pesa un message que il fallait na kufa na mois de juillet. Ngai na sepelaki na kufila na terrain. Na boya ki pe websa pasteur ngabite so na ebisie a komilengele. Yango bomoni na milulu wana na zarobi na makasi. Tina zarobi na wana zaka pona koila wana na kufila wana. Menzambe na bolingo na ye na koti 2024. C'est pour cela, dans Colossiens 3:15, na suka balobi, et soyez reconnaissants. Nena ibela nzambe na bolamu asalinga sinon elero yosi bachaki nga mabele kala. Mais fallait na ibela nzambe. Toyemba biso nyonso eza nzembo ya sika boyoka ngona note. Na bino bache bino bobetati. Etalinga te lelo bozo zwango tokenga. Oya ko fouté à fouté, tokenga simba guitare. Bon, et pas na biso ndetro na 24 boy zakaka
oyekoli mbala moko na ko répéter na ko yemba ils appellent ya matata te soki na tindi peuple de Dieu veux-tu chanter alléluia alléluia louons Seigneur bakimi na bango oh bane ba kozonga silanga sikoyo boko kozonga silanga bozala wana ngama na tinda boya koyemba okima wa koyeba nawe eza nzembo kitoko bosepela nango peuple de Dieu veux-tu chanter alléluia alléluia louons Seigneur. Est-ce que ça passe comme le yo sur les na comme le na papier au lobby peuple de Dieu veux-tu chanter alléluia alléluia louons Seigneur. Eh ka Cécile o kasi za mulai bolanda ka bini botala ka mouvement peuple de Dieu veux-tu chanter alléluia alléluia louons Seigneur. Wana kutu paragraphe ya liboso sikotoko na sebenende on chante un peu alléluia 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 louons Seigneur encore alléluia 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 louons Seigneur. Silno ça va aller ça va l'église to bongama kaka boyo bongama kaka ezama mokola la tetongo etani dadi peuple de Dieu veux-tu chanter alléluia alléluia louons Seigneur. Enfant de Dieu veux-tu chanter alléluia alléluia au Seigneur. On chante un peu alléluia alléluia chantez alléluia louons Seigneur. On chante un peu alléluia 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 louons Seigneur. On sourit un peu alléluia souris alléluia souris alléluia louons Seigneur. Maman tiqué alléluia alléluia oh alléluia louons Seigneur. On se met debout alléluia alléluia se met alléluia louons Seigneur. On se met debout alléluia 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 louons Seigneur. On tape les mains alléluia acclamez alléluia louons Seigneur. Acclamons Jésus alléluia oh ya yeah alléluia louons Seigneur. On bouge un peu bougez alléluia louons Seigneur. On bouge un peu bougez alléluia louons Seigneur. On tape les mains tapez alléluia louons Seigneur. Ticket maman ticket alléluia louons Seigneur. On danse un peu dansez alléluia louons Seigneur. On danse un peu alléluia louons Seigneur. On saute un peu sautez alléluia louons Seigneur. On saute un peu sautez alléluia louons Seigneur. Acclamons Jésus acclamez Jésus alléluia louons Seigneur. Acclamez Jésus acclamez alléluia louons Seigneur. On s'assoit un peu on s'assoit alléluia au Seigneur. J'ai dit s'assoit il s'assoit alléluia louons Seigneur. On sourit un peu souris
Yo souris. Alléluia au Seigneur. Balobi souris. Alléluia. Souris. Alléluia. Ah, souris. Alléluia au Seigneur. Beta maboko pona lokumu na Yesu Masia Nazareth. Gloire au Seigneur. Zamba zwa lokumu. Osaka koyemba. Bolukaka koyemba. Papa Jean-Robert. Robert. Yepsa c'est la bossa du Mbongo. Yes, il faut qu'il y ait la police pour. Bazopio gentillesse et belle. Portez la poche. Merci beaucoup. Yesu Masia Nazareth soit le kumu. Ndako nzambe atoyaki na souci fozonga na esengo. Ukoiko yana souci na yote ozonga lolenge wana. Mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Osa motema nanga ezanato mola yes. Osa motema nanga ezanasa jola yes. E matina molimo nanga yo na yemba yonga e kotina mabanzo nanga yo Jova. Osa motema nanga Osa motema nanga ezana sanjola e matina molimo nanga yo na yemba yo na kotina mabanzo na tombolonga abae igwe sambo igwe Bengonga sopa pona yo Bafinganga yuma pona yo Babenganga bolole pona yo Kasi posa motema nanga Ezana tombola ye Posa motema nanga Ezanasa e matina molimo Yahweh continue Mosikana yo banguna Mosikana yo bandoka famille Ankozanga yo nganasa Oh wapio Na boya koshina pona yo yes Bana boya mokili pona yo yes Mining
Pardon, la kisanga nani, na benga po ayo, na mesana kolinga ye, ataba sofinga, na mesana na Yesu, ataba sochora, na mesana na Yesu, atana sangi ya kolaka. Na mesana na Yesu atana zangi, na mesana na ngaye atana zangi bongo. Yaya ofinga ngaite ochola ngate pardon azana. Merci. Na utine na basamba na zana ni solo kobe. Alléluia. Na utine na ba humiliation na zana ni solo kobe. Alléluia. Azonga na gombete. Merci. Alokotanga na masina. Merci. Azonga na mon frérite. Alokotanga na masina. Merci, ma ministre. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Et pas rester indifférent à ma requête. Elle ne m'a pas donné le dos quand le monde me fait souvent. Encore. J'ai senti de la peine quand je te connaissais pas. Ma vie était ta vie puisque j'avais pas raison. C'est quand je t'ai connu, je me disais qu'on s'est connus. Quand c'était toi qui me connaissais, t'as cédé à moi. Le désir de t'écouter et t'as réveillé mon charme. Enfin, de te l'accorder. C'est vrai que j'ai pleuré des fois. C'est vrai que c'était fou parfois. Il y avait une force d'attraction entre toi et moi. Qui est le choix du Seigneur? Qui est le chemin de
m'attache à toi. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh là 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 là. 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 Oh là 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 là. Merci, sœur Eresia. Oui, sœur Eresia, bimi le rôle de policier. Donc, ma poche, à la zone en Naku. Zamba Pambola, sœur Eresia. Si on dit au cas wololo, kak. Si on malobanya sera wololo. Ah. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Ozabizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Allô? Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.